Réaction en Zali Nagolo Bakouni, premier Zake, avant de réagir, on a fait une base à l'Ikambon. On a une base à l'Ikambon, on a une base à réagir. Bon, normalement, il y a un couple na bango. On a une violence conjugale. Mais à la base, ceux qui sont indiens, net ba oyemba bendie o, ne ba oyemba. Bazoba o comprendre o bazoba ono. Le jo zoba pena o sangalate. O comprendre. Bazana xénophobie on na mboka na bango. Xénophobie do ya ko boma batu. O comprendre. Ko boma batu tala. Déjà na end kuna mona mwasi mtabala mubali. O comprendre. Donc batu bo normalité, biso na coutume na biso faut qu'on respecte ba basi hein. On comprend. Et puis on comprend te banini donc muto chama kilele. On comprend. Donc essaye le morobo et ça n'a pas si trop. On comprend. Si vous êtes que nous avons bien police, ça change à tellement 1 minute à Bendier. Mais Bendier c'est on a osé c'est bon on mère na bango on comprend. Muta memela depuis Marie-Paul et ça vient à biso ya Jackie JDT. JDT ou dans moi succès na moi. Ah, dans moi succès na oyemba. Mon bembo tandenge na kei koluka la vie mon bembo. Babilo, yes ko depuis ta baye na eko pointe mon la dessus. Yolinga pika mon chani oh you ah depuis tu bonigo yo finga Marie-Paul. Bah depuis tu a faux chanteur mo et pas comme ça to bageno oh ngai depuis tu chantes des babas. Yo ko yemba des babas. Batemre de baba yoko yemba. Oyama na kama kana kosenga na kabolingo. Mosala na ça papi bientôt le belle vie. Les loges je crois au monde France les a bougé. Les a finale hein, les loges à finale donc c'est un gars qui pena hein to beta masolo. Alors là je dis un grand merci Nayo de la nation l'homme invisible, immonable. Un grand merci encore na les boss des boss. Yoba benga kaye Gindi hein Gindi les vrais boss. Vraiment Gindi merci parce que Bilogo wana et Komaki ça va. Un grand merci encore Nayo Papi les cartes illimitées formule Yasuka. Merci Nayo Kismboma derrière la caméra. Merci encore à Teddy Mola à quoi ça sert. Tozana Selezino, Tobeta Mama Solo na Selezino lelo. Journal vraiment zapona bino bo sepela. Mingi encore bile mopatibi hein gaz na gaz na yo lisusu ya palais kwele vraiment mingi zate to betano masona selezino kota boto sur mo muke kota selezino to sur mo muke pardon s'il te plaît selezino kota mikolo ba benga selezino nzambe ya ba impoli. C'est les inakomi Nzambe, c'est-à-dire va nommer Nzambe à ben poli. C'est ça va. Ça va papi Gen, comment santé? Ouais Pépele. Makielo est dérangé dans côté au biseau sur le micro, ça va. On est les mecs d'ici, on est habitués mon frère. Quand on un mec d'ici, les la finale à France na Portugal. Hein? Finale à Héroïsa les l'autre. Ah toi hôtel Moro et bien hôtel, on sait combien de hein? Au bateau sur Bakora Royati. Hein? Boya Fozala Papi les rois to Gindi et boss de boss. Ah boss le roi ba Gindi ba grand prêtre Gindi et ba peut valeur à football congolaise. Hein? La première division. Hein? Le
kosa danger na kati ya mikili awa donc biso tout tozwaka babulo mpo na ye botuna kisi na derrière caméra expliqué bino voilà nayebisaka bino ngai nazalaka mwana ngaba ntango bana mwana ngaba nazomona mbala moko Lik Makanaki nazomona encore Jean Kinois nayebisaka nde yambela bino Selezino bavie na biso Faustin Bolabwe bavie na biso Faski Fayete wana bavrai bana ngaba bango benga mikolo Nzamba Bempoli ondimi kombo wana babengaka nani Nzamba Bempoli. Ben oui, le dieu de tous les mal polis. Le dieu de tous les mal polis. Donc, Nzambe est bien poli. Et ça m'a bêté. Mais Nzambe est bien poli parce que j'ai fait l'enseignant qui est une politesse. Hein? Mais qui est une politesse, n'a pas été Mouton est impoli envers Mouton respecté. Non. Donc quand on dit comme ça, donc respecter quelqu'un qui te rend aussi du respect. Non. Nous enseigner Batou, nous faisons la logique, nous faisons la droit chemin. Et comme mon confrère Fali Poupa. Comprendre? Donc nous faisons la droit chemin. Comment on est Nzamba Bempoli? Mais Nzambe, tu peux pas me dire que ça n'a pas Batou. À mon abossa, on est carna bien. Oh, il y a Laxanine. À mon Guindi et Nanzela. Oh, à mon net grand frère, il y a boss Emendi. Na mère Tabou. Tabou Mayala, Pessimbote. On va Laxanine. Mais non, ça ne se fait pas. Donc là, c'est plus que l'impoli. Donc c'est plus que l'impolitesse. Donc, on a Nzambe yaba impoli, tant que Nzambe impoli, Dieu de tous les mal polis. Vous comprenez? Donc, on va mettre un finger à Batouana, on finger bien, on va voilà. Donc c'est ça. Vous comprenez? Donc là on a le bayanwana donc on a dans Nzambe ya ba impoli o tsetembe na la question qui Nzamberi ya qui impolitesse. Siko bendio fingi mo bani. Bon, to comme on a point parce que na colère na bango mabe. Voilà. C'est les siko moni kombo on a déjà n'habité. Ta. Moi la tire qu'on a mis ça. Ouais, tu comprends. Mais siko no bien. Nzambe. Hein? Ya ba impo. Il y a un peu, mais il y a un poli. Et ouais, voilà. Donc, il y a un peu de Mouto a mikitisi, bako respecter. Mouto a mis Matanzamba au Kitsaï. Mikitisa Nzamba Matisayo. Aux hommes, net biso net abase. Et puis, Moussala on a la salaga, naza impolité, na ba client na ngaya. Donc, on a respecté la choix ya Mouto. Na respecté choix ya Mouto. Donc, on a boy donc. Soki mutu moko boye aye vers ngaya luka na betele ke DJ na fête na ye ou bien na ke yembela na concert na ye ou bien pour satisfaire peuple congolais parce que ngana patriote ngana combattant résistant plus que résistant. Vous comprenez papi tchana mon micro pour son à moi parce que on laisse un micro pas. Vous comprenez? Donc tara ngana sara na sana ba gindi ba boss ba to ba bonne manière. Vous comprenez? Donc, on a eu maté, on a la bonne manière. Vous comprenez? Et logique. Vous comprenez? Donc, nga, ndé na zaboye, on dit mané que Nzambe est impoli, n'angate afana, mais ameka au mona réaction. Vous comprenez? Meka au mona réaction. Pour balaba ko so sabo la ngana ko so la yo. Ouais, ko sabo la te me ko so la. Vous comprenez? Ala kanda mutute, na le kanda bendie, na kanda individu mo mari pour la sala. Voilà. Toko taka maman na lisona biso c'est les communauté congolaise de outi ko perdre ndeko na biso ndeko na yope ya mwasi na kombo ya comment on peut qui me pardon mais comment on a Cynthia voilà voilà donc ndeko na biso wana mobali na ye abomi akati na peut-être réaction na yo tant congolais comment on a vraiment ndeko na yo ya mwasi boloba munoko moko bakati ye bongo na habité yo réaction des années. Bon réaction nga ezali nakolo bako nini problème zake avant français avant na réagir wana fona
fona ba base ali kambwango fona ba base ali kambwango sona yi base na ontene na réagir bon normalement ezaki makamba couple na bango o abenga violence conjugale mais à la base so bige ba indien net ba oyemba ba indien ne ba oyemba bazo bango o comprendre o bazo bango net zo ba pena o sangana te o comprendre baza na xénophobie on na mboka na bango xénophobie do ya ko boma bato ozo comprendre ko boma bato tala déjà na Inde kuna mona mwasi mdabala mobali o comprendre do ba bato bo normalité biso na coutume na biso faut qu'on respecte ba basi hein ozo comprendre et puis nga na comprendre te ba nini donc muto chama kilele ozo comprendre donc essaye le moko boye essaye nga pas trop ozo comprendre si vous êtes que Nzamba ben police ça changeait à moi 1 minute à Bendia mais Bendia c'est on a osé c'est bon ba na mère na bango ozo comprendre donc je na mère na donc danger ozo comprendre mais problème est ça na wana te problème na ngezali famille à fille wana ba père de moi na bango ngana zo regretango trop biso ba congolais salamate moi si bobo ane si na ngo akei na yo poke na yo mutu na mtasali vina ye ngana ko se permettre tena ke boma moi si na ngai on a boti moi na ke boma e bongo na kata ele ko la nyama mais non ça se fait pas ozo comprendre alors ya on a osenga na bana kini nyoso biso tu ba combattant surtout ba musicien nyoso bo réagir pour na likambo ba bomi ba étudiant na Inde bolobi rien ba bomi professeur mort dernièrement na Inde balobi rien parce que ngane na abuna za patriote ndena patriote combattant résistant nous sommes ba gouvernement ya mboka na biso hein comment ba ko autoriser bato nengo na ba ya pena kisasa omona congolais moko pa moni moïse afstala pas indien ba futi ete à se manifester à réclamer mbongo na ye omona ba kangi congolais bati indien bo pesa mo ba valeur mboka moko de mboka pola mboka mo ya bien te ya biso ba congolais toza fier hein na 1979 dans ce droit son azala moi na moké son na bota ma na éviter mais entendu parler par les histoires ba indien ba na la classe pas na biso ozo comprendre le lobby biso to koma kongola comme eloko pamba ba do sasaye ba boma biso na beni mabe ba boma biso na beni ba kata biso mabe ba kuruna pe pai ba biso ba système motina ba indien avant na kisasa comme que non moi si no so na mbeba mais faut autant la somme moi c'est simbi na otetika na yo ndeko na biso si bien piana ya on a félicité azana mo esprit ya moke ndeko na bango abana ndeko na biso si bien piana abana pe ndeko na bango babala e kuna ridiki nwani mabe akende boye mabe est-ce si bien piana boma ye hein wana lobionga na contre exemple en tout cas na fingi yote na lobionga na ndenga mabe te c'est une petite exemple tamso ya ko yinanga ipa pa maye mo ayebi kombo na soka mida ayebi kombo na ye ayebi vraiment si bien piana boma ye est-ce si bien piana kata mike baza ko te belé zaka rayete baza belé bandeko na so babala ba indien baza belé ah ba indien ba tu pamba na ebiso bino la kisasa faut tika loko faut tika trois choses complexe inconscience na fanatisme so monika oh non ndeko na so bali mundele indien za mundele quand on appelle mundele c'est-à-dire mundele c'est les européens les américains blancs. Les asiatiques, les indiens, ils ne sont pas des Mundele. Mindele, yo bino kutu ba Congolais boleki ba on a valeur. Benga bango ba mvunzi. Ba mvunzi monsieur ba benga ba ndibu. Oya olinga mundibu ke présenter na famille na na bali Mundele. Bino o botikali ba ndeko nga basi bozwa mayele. Bozwa mayele bo négliger ba frère na mino ba Congolais. O te ba misuku baza o mwana nga fa bara Mundele. Omoni ba Mendele ba saboter biso. Baba indien au monde donc faut comprendre donc voilà et là on a l'obake et là on a ndenge mo ya bien ba congolais to soit conscience botika qui est conscience on peut comprendre donc ngai na osenga na bana kin na bana partout surtout ba combattants résistants ngana za les premiers chanteurs artistes parce que ngana artistes engagés na bundela mbana ningo mona te ba toucher congolais place ngana za ba ko toucher mabele na ngate place ngana za bosa yebi ngo tab mutu mwa lobi ne kata likamwa moke oyo papi gain o kiss nenga za na ba ichi forme ba jinama male wana ba fumweto force
basaka biso. Ozo comprendre? Bamasa na biso basala ebele réaction ni basali. Biso congolais nde eloko nde kolemba nde omona basali bandeko na no mabe bovandi kaka. C'est tout ça boya. Sikoyo mobali ya ndeko na biso Cynthia. Na olinga vraiment oyebise eloko moko napesi mbote ebele et pas te dire moi la quoi ça sert. Je ne vis gain mourir ne vie yo maman ma passe napesi yo mbote. Na olinga vraiment mingi o lobela mobali ya Cynthia moi loba moko. Aza mobali n'était d'abord. Aza c'est comme un message. Non. Tu vois cet imbécile là. Permettez-moi téléspectateurs pour que je l'appelle comme ça, c'est un imbécile parce qu'un bonhomme il va parler, un bonhomme il parle comme moi je ne suis pas agressé déjà moi dans mobile il y a solo faux alara autonome faux alara la motema faux alara sans foutiste likamboye liyo yebinengo Alexa on appelle ça exemple ndeko na biso JB Mpiana bali moi sina partout bakende kuna bala mi akende kuna zoko bala ma partout. Est-ce que vient à biso JB Mpiana excusez-moi azana moi esprit parce que qui m'a fait ba collabo mais na koloba non JB Mpiana azana moi esprit aboma qui était jouer les chetite mais là on a le garçon wana alanda bien si vous voulez je peux parler ça même en français. Non. Attends, on a un mec d'ici, moi je suis un mec d'ici, je suis né à Liège mais j'ai mes comportements à moi. Parce qu'avant allo balingala bon yo obomi ser na biso wana bobomi pardon pour ça me comme moi mke le voilà bobomi ba professeur ba étudiant ba te belena o msubiso to éviter boboma mais yebango Cynthia oyo bomi parce que Cynthia Kadima vechel on faut balongolango parce que ya combat ba ndie ba to ya salité oh na kama wana ba fille na biso bozo ba suki na bango ya ba suki basi na bango ba kufa kala o ba kabelo bola bo cha ngo sute ezo uta ba cimetière ba ndie ba zo kosa bino kana ba kabelo OK mboka na biso za riche na tout et partout ozo comprendre yo ba ndie na kisasa et ça parce que je crois à cet instant que je parle ici bakangaki ozo comprendre mais na tozo senga ba libérer biso e batinda biso ye na Congo abeta prison pena ya Mbatakulusu we prison Mbatakulusu to bouquer ma cordon lié mike o ya kata keza muke famille ya Cynthia bolo mbate boke na otina suka et puis ministre na biso ya affaires étrangères olobi nini babenga na biso na Brazza bolo bagarien babo mabiso na Beni bolo bagarien babo mabiso na Indi bolo bagarien alors sikoyo on to sengi na ministère na biso d'abord babenga na ba indien nyonso et puis bana kini botelema bobeta ba indien ngam na otinda bino bobeta ba indien bako ponde ba bomi boso bo salere bo sali pe loko te ba na ko boma kaka ba sa ko boma kaka s'adresser na particulièrement oui particulièrement à cause vina ye maintenant bien so bomi mutu est-ce nga yo so bomi mutu bo salelo nga mutu wana so bomi mutu bo salelo nga mutu wana te mais so bomi ntaba bolie lo ntaba no ko yeba ngote na fingi yo mama na yo e mundo merna o don prendre et puis yo fojo toros mundo ko solo bamfuti ba ka solo o da na biten pe na Cynthia ne na na mutu ne ngona solo ya ne ngona sana ngana yebi na nga ete mais baba selon les ont dit babia saki solo o don prendre donc ngai et puis na pekisi bande ko na biso basi ata ya mibali botika ko bala étranger monde bazo sala biso eza na katika ya extermination ya peuple congolais so bozo e bateta msube batindaki bino boyebi yango te parce que nous sommes infiltrés ba Rwandais baza pa na biso ba Burundais Bangolais ça se comprend parce que toi na biso à bon terme ba na ba zombo ba msu wana nga to na to bana so lingala ozo mpa tamsu ba bomie po na jalousie mboka ondeni mboka na baza riche biso to so pauvre aya la ni kabelo mais je crois qu'à bomie pour la jalousie ama yele te conseil ce que pour la bande de à Bassi vite fais-moi une minute grave conseil pour la bande de à Bassi surtout bande de à Bassi bino nde bosaboye nyoso tout total yango ezanini so total yango za ozape moi ça libala
d'un côté, d'une part ou d'autre. D'un côté, aux appels moi salibala. Bande on a tout au moins moi ntaba muke na mwanga na ntaba na kwanga akangi photo na Facebook. Au lieu de moi municip, moi salibala se comportera na libala. Moi salibala se comportera te neti ba homo champion to mona batika la mitaka la partout. Et tika ba batika la mitaka la ko luka makamo kosi na bato ba kombo bato ngai na salaki boy na sombi pavillon nga na sombi voiture na sombi vélo o nga na sali boy na sombi lamba moko boy tikali mutakala yebango monde bato kata baninga kala minde bando kata mabongo po biso tona mutema wana ti mais bisika bozo ke osala kindumba boyeba bisika bozo ke sa kindumba ko tumba bino etali bino conseil gratuit yeba à qui tu vas sortir avec lui yeba de qui vous allez courtoyer yeba nani okoki kosoloa na ye nani okoki kobima na ye so comprendre français te po biso ba peuple congolais toza trop naïf tobosana trop makambo mona lobi lisu na ba chinois bango bana ba congolais et puis par bana ba chinois mpe bazo umela te on dirait bana SS po eloko to ba chinois umela to bien na bana bazo umela te donc eloko to sana ngo très attention ngana famille ngana ko ndima te babala indien na ko ndima pete babala chinois Indien. Hello, moi, Madame Baba, n'a pas balsa moi dans centrafricain. Mais Indien, pour biso va bantu, tout ça n'a pas battu. Pour nous bon mamutu na ebisio mais ça grave. Voilà, donc je crois que besoin de ambiance. C'est les inozoloba. Moi conseil puis mon mouké pour oza matu yoka yoka katio malobate na beti sete mingi pas ba combattant résistant ya Brésil bana kanda ya danger ozo mpana petit na Ricardo Siasia ozo mpana ba petit Beloti na Maroc pe ba petit na Rossi Mblemagba ozo mpana petit rôle nani na Maroc nani oyo aboma ngando petit na ana abonza bor ana kolera mabe nde bazoba petit na Mali mikolo pa za ba obeta moi Mali ba Maroc Jennifer Camara ana souci à danger voilà ba petit na lo ba petit Hollywood ba Brinken bayaka ba Magali Talo ba Tania bayaka ba Gisèle Mozizo wana bana kolera mabe Gindi ebisika za ana kolera mabe so bona balara na ngo bele akoza pe bakangi bazwiji wana bakangi parce na kanda mabe biso tu communauté congolaise tout partout en Belgique ba Richard Roma bana bakanda ba Gilles Vassimo batania mukoko bayaka ozomba bana kolera mabe surtout Sarah Martinette mikolo azo silika mabe pona ndeko na biso na Cynthia Kadima ozomba voilà donc kanda mabe. Voilà, on appelle tonton Kadima l'omniprésent na Maroc Mbote Guindi oui quoi na habité alors ouais tu bête kutu te dévoiler déjà première fois on a invité journaliste Papi Gen Mwana Ngaba confirmé original aoyemba na ngai première fois boyoka mongongo papi et puis tu viens de la Guindi et bon de la nation yomo le rose invisible aux derrière ga mire moi menene à Berlin oyoka on a clébo voilà c'est les je crois masoloana tu tiens moi entre parenthèses à part ça Guindi yem da produire ngai aza producteur na ngai ba concert na ngai tu yem da obetanga ba concert premier concert ezali na ba vie na ba Raymond ba vie Kama ba osangana na obeta Selezino chante Papa Wemba artisanalement. Na obeta Selezino chante Papa Wemba artisanalement. Ozomba après na osala grand cadeau pa père na roi soleil Achicha Berezi Marie Paul 1000 bi Achicha Berezi. Obazo finga kwa kibaka. Obazo finga. Ba finga zela na okota na dossier en tout à l'heure. Ozomba on a bon mais comprendre la danger. Ozomba donc ngane naza bota na vandi naza kovanda donc c'est des ino chante Papa Wemba mutu moko ta koya loba ngam na koyemba ngam na loba mutali boso so moni mutu mwa na sema boko la zoba elo tepio oluka makamna nzambe ya kempolite nzambe ya bempoli donc nzambe bimbako ya bempoli donc sakani pono mona binake
on va finir yo Miss Rola Zundu. Donc voilà. Donc na El Paris moi guerre ezali tout le monde a des pitch voilà bon ngam na tuna siko depuis tu à s'en charger na Marie-Paul qu'est-ce qui se passe mais depuis tu vois là d'abord à Toro na web so vérité depuis tu as inconscient complexé fanatique à Marie-Paul on esprit wana donc esprit to le congolais batika ngwana bon malheureusement pays pas la congolais ta Guinée oui bango à mais depuis tu as la Guinée depuis tu ngara ebi en tant que footballeur vous comprenez abeta balle bien ana beta balle bien ata boss na Guinée abeta balle ya yebi quand même en Afrique l'équipe moi Afrique papa na bango savane vous comprenez donc depuis tu il faut que tu arrêtes, tu fermes ta gueule. Hein. Tu vas fermer ta gueule un peu. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Un individu comme toi, tu viens, tu commences à insulter une personne qui vous a fait que tu sois des pitch ou savané. Et puis, ça un peu danger. Au salon, un peu à danger. Parce que tout le monde a beaucoup de quartier là, fallait y avoir un fallait poupa. Yo au salon na quartier là, il y a bio des pitch. Moi, je suis un mec d'ici, hein. Je suis international chinois. Batutu a son un mec d'ici, snap, bani. Parce que yo bien on est un vieux daron. Wa bogar, on a vu qu'on a bogar, là t'as danger, là t'as peu danger. Yo le bagay yo za bogar, sonde ni nde, on a bogar ti. Oza bogar ba, oza bogar akala. Bogar andenga kala, bogar ba sera ba, ya ba lofombo, ancien bogar. Bogar ba lofombo, ouete. Ba mutubile Santos on dit Bogar ya non parce que maman Marie-Paul est sur pour mon côté ça faut na vie ba lobi faut à la reconnaissance l'ingratitude est plus que la sorcellerie vous comprenez pour Marie-Paul yo ba des pitch ba te para Marie-Paul ndé pina ma soro veneza yo go finga Marie-Paul o finga nani ponga Marie-Paul a perdre na ngaya son akota makambo parce que swinga normalement etalinga te makambo na mbale mais quand même toi reconnaissant la muto sali opose à moi vie vous comprenez pour depuis tu Marie-Paul pe na mandanga masoro na été son apoto ba yeba na ndenge ni mais Marie-Paul a venu depuis tu te muta memela depuis tu Marie-Paul eza vient na biso ya Jackie JDT dans na moi succès na moi dans na moi succès na yemba mon bembo tandenge na kei koluka la vie mon bembo Babilo yesko depuis ta baye na eko pointe mon la dessus yolinga piko mon chani you depuis tu bonigo yo finga Marie-Paul depuis tu a faux chanteur mo et pas comme ça to bageno o ngai depuis tu chantes des baba yo ko yemba des baba batemre de baba yoko yemba oyama na kama kana kosenga na kabolingo mosala na ngai ndenga moko na soda lelo mbuji maye lobina chika pa esima mikolo nde na poto nakande koluka mama poto bongisa aveniranga na yo na bana likamba masusu na kosenga oyebaka ngatati konde na ebana pe mingi ye kasi oyebaka azali mwasi ya moto ola kisaka lopetenga na pesa yo ponzelanga na kendeke na salaka sage yemba longola de baba boy akoyemba ngoye akoyemba baba mzo biwara sharina mawa muyama ngongo watati konde biwara sharina mawa muyama ngongo yako sabilo kwana yo honingo na faux chanteur yoko finga ya finga Marie-Paul ako finga Marie-Paul ta parce que on a sur la sepeka que nous ensemble ben poli na nzambe ya ben poli pe na maître na chant na maître na chapeau ya chanteur kututé on s'en charger non évident on s'en charger na nani moi je suis un mec d'ici nganda lo so na suis Marie-Paul atala c'est moi je vais te taper à fond je le tape na robette carrément na robette bien ngala sportif
Na maître judoka, je vais s'en charger, il y a des wesh. Ah, il y a des bouts par-ci par-là en Paris ici. On va s'en charger de lui. Que ça soit la dernière fois, au final, Marie-Paul Roi, Moutoulomdana m'a bénaï. Ngapena mwana roi. Roi pesa lo bana mabe, Marie-Paul abina ngabo na boy. Au moment na lo baboy au nom de tous les bandits mi monde. Bandits nyo so bisika bozali. Boy ba que c'est les zino a tellement pour na Marie-Paul. Viens na biso pas dans ba défaut na. Mais et comment na ba irreconnaissance bongo. Oto ba na ba ingratitude bongo. Obeta na orchestre Marie-Paul. Na wengel pari yem da longwa ki de Marie-Paul da longwa. Yeb sanga. Yem da longwa ki. Bangona ba manda ba rande ko ba ingra. Manda mutu munene oto comprendre mona ba buto bele longwa mdabi ba buto chemise nanga Versace. Oto comprendre. Manda collabore contre le peuple. Ok, là, ça va foufou na quartier, à cause de que non, voilà, à moi, on dit, manda, botam, on a 100 coups. À ça, là, on est manda. Mais à ça contre le peuple. À contre, à ça, on a PPRD. À ça, on a Kabila, Kalate, Bazo, Kangabango. Voilà, la cadre d'Anzamba qui nous entend bien poli. La cadre d'Anzamba bien poli, quoi. Moi, Anzamba bien manda, au cours de la Kaliboma. Moi, au cours depuis tu viens mi bana manda, nous s'en charger la minute na souka. On se comprend. Manda, quand il y a un poto. Et puis, depuis tu battes la moukana, on a permis B, on a pas ça, on a Suisse, on a. Marie-Paul a mukanda déjà, comme on a mukanda 10 ans. On a français. Bama sanso ba pichu Santiago na saluer ba bisika baza wengel Paris nyo so mutamanka roité ndeto zaka na poto to ba Charlie Chaplin ba de ba vie de lobas ba to ba ve chuke lombote ba pole ça ba patu bo fosa ba bisima kodos ba digital ya zino ba arc-en-ciel zola ba te belé ozo comprendre ba te belé ozo comprendre donc na aucun morceau depuis que je suis Marie-Paul. Marie-Paul a tina répondre yote. On a problème na bandimi bobanga raté. Nga mutu na bino ngaye. Nzambe na bino e poli ngaye na défendre na bino ngaye. Bien, yo sikole mama na bota ma poli ka mama. Moi mère na sa histoire mo bota nga regeta mabe. Donc on a do bota nga na lelika nga. Yo mère so mbabona bi yebo boti nzamba ben poli nga. Maman na donc mère so regeta mabe tanga bota nga mais kinzambe na nga poli le sa mère so bien appelé la mère so de mapango. Nzamba ben poli. Mais ngana nzamba ben poli te pona finga batu ba oleka na bango na no finga batu. Na telemela ka bato balinga ba batsa soki ndenge nini ngana telemela ka bango. Bato ba tubi ya boyo bazo bilewo ba oleka. Na telemela ka bango. Vous comprenez? Donc j'ai pas de problème avec tout le monde. Moi j'ai pas de problème avec tout le monde. Moi je m'en charge avec tout ce qui veut montrer voilà, c'est moi. Hein, c'est la pète, il fait la tête, il veut jouer le bonhomme et tout comme des salopards, comme des pitchous là. Les salopards, salopard, moi je te dis, t'es un salopard taureau. Oebola tate, nga ba forme, nga la bête na forme. Au moins, na bête ba forme, monsieur de pitchou, tu n'as vu na okufa na olatangote. On rappelle un niveau Marie-Paul T. Vous comprenez? Donc, nga ba borne, tane na lati, talanga bien, talama na lati. Na tout a yodi amba moto na likona tsenga pona été tala kena yiba bilamano la oyiba na mystic griffe yeba yebi ata spécialiste en mystic griffe na Suisse a pe na France te tala vie à France na vie à Suisse ko kanité ngale ba grand pote ba na ba Suisse kuna ba grand pote roi ba Ale Chamuna ba Simo Gom Sibamba ozo bon massa na biso monsieur journaliste comme on a essentiel à mettre en forme danger kuna ba Rodolphe Tumba ozo bon ba droit ba venga ba Jacques ba maître Dox Motomba wana maître Dox Motomba to ça ne jido ba Arsène Botango wana ba Alexis Luau ba Moro Spencer ba Socrates Mayinga Hermo Suisse Hermo ba koto abeta partout ozo comprendre papi gen bato ba Gindi abeta forme yo depuis Tcholoban Gindi est un boss de boss. Ozo comprendre. Donc depuis tu arrêtes un peu arrête un peu tes conneries. Tu commences à trop parler. Moi maman loba on est tali biso tali yote. Wa faux chanteur, faux Joe,
gigolo avant na mwasi pour na poto de ça n'a pas mwasi aux anti-valeurs. Attends na administration au présenter document. Patron mais c'est habitu. C'est quoi ton adresse? Tu vas dire quoi? Non, j'habite chez ma femme. J'habite chez ta femme. Vous êtes hébergé chez ta femme. OK? Avec tes papiers de permis B. Bientôt ba roboto là. Voilà. Voilà. Donc on a le baquet donc mbala suka na yo kake oloba na Marie-Paul bo so zong sika réponse muke. So zong sika réponse ka moi muke. Na ko charger na obiko na ko niata yo bilo pour na ko beto na nzela. Au moins dans le Marie-Paul, moi je vais te taper dans la rue. Si tu parles trop, je vais régler ça dans la rue. Moi je suis un mec d'ici, je te dis. Depuis tu fais gaffe. Donc, Santiago, on a côté Marambo. Mais en tout cas, Moutumo, on dit Marata n'a pas chez Bino. Père, n'a pas de tête d'Ingoya, Obeta Père, n'a pas Obeta Pengaï. Obeta Pengaï. Donc, on vient à Marie-Paul, n'a pas petit frère, n'a pas moi, n'a pas sali. Vous comprenez? Malgré tout, Homo sapiens, moi, on a une famille, on a une fille, vient à Sola bien pour Nangaï. Vous comprenez? Donc, Moutou, toi, contre Marie-Paul, on a contre Nalobiango. Voilà. Je crois que comme presque na souka, il y a intervention de Selezino, Batoubaolandayo, partout au monde, Robert Tarpe Bandoule. Balobi, on va danser avec Benj Ntsumbu, Benj d'or. Boroginde to salangde to palolagi. Boroginde to yembagi. Papi le roi carte illimité formule à souka, je crois c'est Pelaki. Je crois c'est Pelaki. Papi le roi. Tontoka dit l'omniprésent. Je crois c'est Pelaki Tony de best mingi. Hein Koko Umba. Bosimbara mboka parce que kalate biso moto ya wana. Yo ya obisa mutu keba wana mboka na biso. C'est le basuka ya nini? Et puis au ABC public na yoni ni ouais tout le super sans parce que temps na biso na on préféré na bisa bango ke Gindie azali producteur na ngai abetsanga bandule nyoso tuwa o nazobeta Selezino chante Papa Wemba Selezino chante et offre un anniversaire, on dit un anniversaire. L'anniversaire plutôt, on dit comme ça. Un anniversaire à son propre père spirituel, le roi soleil. Et Selezino chante Marie-Paul, le roi soleil, bientôt. Alors, on déjà partout. On a invité Banachang, nous sommes Banachang, on a invité le monde entier. On a invité donc des soirées Moreza, Banachang, soirée Banachang, on a invité Banayolo, Banalemba, Banabandal. Donc, il y a une soirée congolais. Il y a danger. Vous comprenez? Donc, on a dans 4 soirées, on a Selezino, chante Papa Wemba. Et Selezino offre un anniversaire à son père spirituel, Marie-Paul Atitabelez. Et Selezino chante Roi Soleil Milbi Atitabelez. Et toutes les chansons de Wengel Paris. On a concert. Alors, ce qu'on a zaboué, bandimi bisika na tout bozali bo préparer déjà na obeng sabino nyoso tout boruya bo sepela nango na makasi ya Gindie ah donc babike Thomas Mampangula Thomas Mampangula na Suisse a ozanga te ba chanteur wa mike na zana bangwa po moni lelo batusu ba mokanza soki to beta ba kosa ya banzemo na biso te to beta ka ba kosa et puis ba te bele ba hotel mais la karaoke oui bien te karaoke eza concert te karaoke eza ba concert te aussi ba toani ba hotel mais la karaoke te ba tele mais la karaoke te parce que karaoke eza no ba musicien bato ba vanda ka wa ba musicien wana nyoso tu balia na bombo wa kabila wana te mbongo wa kanambe balia ngote il politique Nambe il va partir tout de suite Kalaming Dazolega. Donc sikoyo batika bato ba débrouiller parce que bana awa et contribuer à l'IRSA bateka ba loyer ba ni on comprend moi mon kemika ba vivre na mais bango pe ba musicien ngo so pe ba compatriote ba combattant ba hotel no pour ba karaoke na eta faute na bango tous alors awa ngane ni na kenda manifestation yango na bisa bango lo wa pe Kabila dégage de tingati balo bango muturusi ngai bo loba Kabila dégage ne Selezino ngape na zalakao après bo ndebo zala awa
comprendre nde bato wana bazalaka awa nana oboma yo yo mto lobeli yango awa moto akoboma oza te oyeba droit mboka na yo so babi Kabila dégage obomi ye te oyebi se dégage donc ndenge eza wana bamisien nyonso to babetaka misiki awa toinvite bino fo boyaka bamarche boyaka kose manifester bientôt ngongo eza ya kotanga baoyo bakose présente te tokotia bino molongo mongo na baartiste kolabo baartiste kaka te bamusicien na oyo ya théâtre moko na mona aza elongo mabe bo soki ya ndimosi so ya libumu ndene bo elongo mabe lokwa makako surtout ye yo so baelombe wana so banani wana yo mikolo naosible bango nous avons des comptes à rendre ozo comprendre compte à rendre kozala na Congo wana basoda bafutaka bango te bafonctionnaire bavande bafutaka bango te banseignant bazofutama te bato baliaka bien te bato balaka libanda le bino boliaka mbongo ya gouvernement ozo comprendre donc boyebela bayebisa bino boyebela et puis baopposant na biso tozo comprendre bino très bien te opposant onga na tunaki yo baquestion vie oyebi oya vie na ngai en tout cas sala to réaliser makambo obongisa makambo po kala mingi te ok tokomi na suka non suka na ngai suka na ngai na lobi ke suka na ngai na Tsara Martinette bisikoza na pesi mbote mingi mon chou mes jambes mes cœurs mon cœur les chairs de kala mingi te bobina kala mingi te bobina bozo bina pene ya danger na pesi papa Rigobert Mbote Somotro Aziko Force na pesi pe Aziko Force Nyamane Tumba le véritable grand prêtre Ezaïe na petit JC Diboko vient en JC Diboko bisikoza na pesi fe kosi malto mais c'est borel na pesi Mbote parce que balbi jamais kozala un grand ngana un grand te pona kosi malto mais c'est borel hein donc aza penda qui vient en penda na linga mingi producteur nga ya album na ngai donc na PCP Richard Luemba na PCP Emamila Mbote boss de boss vous comprenez et puis là on a lo ba suka ba combattant résistant to ça sur na temps reçoit na te siko to na temps ya union biso tout sangana vous comprenez et ça la papa Tshisekedi et ça papa Ngwanda et ça frère Moïse Katumbi et ça la Martin Fayulu ba Gabriel Mokia et ba combattant nyonso to na besoin héros to na besoin ya libération ya mboka to na besoin to kabwana o boké tu premier sala ki boye on n'a pas besoin de ça oh odombo ba etali ngai te ngala zaka combattant résistant actif engagé ba babe masombo ba zoro bile ozo comprendre to sangana biso nyonso donc prochaine manifestation ngam nazo organiser manifestation na kobenga ba musicien nyonso Congo seben mabana na président Niboma tinase bango te fo baya mingi na zana loko lobate mais na remercier mingi na les boss des boss Gindie Emendi Yemoko donc Yemoko Thomas Mapangula na Suisse donc na mingi ta loba donc papi Ken ngana suki wa. Merci beaucoup donc voilà toyamba ki selesino je crois bon na ambiance ya makasi parce que le match il y a France et Zobeta. Restez branchés sur cleboa.com, Gindi, tout ça rendez tout ça là, Gindi, Kisimboma, Teddy Mola, à quoi ça sert? Mingi, Thomas Mapangula en Suisse, Thomas Mapangula en Suisse, voilà beau-frère, hein? Voilà, donc restez branchés sur cleboa.com parce que c'est à cleboa.com. Ndetolobaka, yo comme la pema, atomati, okiti. De la nation, parce que mon peuple périt, on remet la paix, merci.